Bande ko nanga bo remarquer ba osala makambo na bango nyonso bato Lubumbashi ba okende te. Bino boshi bomona boye na mboka ba tiktokers bazali ba comédienne bazali mais bo osala ba manifestation nyonso ba kolomboka ba oya te c'est que ba sepelite ba olingela bino boule. Haida tika fala toa. Yo zana opera lista sex tap mabele to stomona. Respect ni yo mi pesa na lista sex tap yo mabele to stomona. Yo posa na liste. Ah bébé. Ongo yo checha mnoko ndi yo za liste te yo posa na porno na yo za kana ya mabele. Neti mbolina ana nini na capture ya bambwa na mabele. Yo posa na mabele. C'est bon yo za ni loka sika yo monte so mabele c'est mona na en l'air. Bo ka soni ba boyi na bango. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains. Bande ko nanga bo remarquer ba osala makambo na bango nyonso bato Lubumbashi ba okende te. Bino boshi bomona boye na mboka ba tiktokers bazali ba comédienne bazali mais bo osala ba manifestation nyonso ba kolomboka ba oya te c'est que ba sepelite ba olingela bino boule. Haida tika fala toa. Yo zana opera lista sex tap mabele to stomona. Respect ni yo mi pesa na lista sex tap yo mabele to stomona. Yo posa na liste. Ah bébé. Ongo yo checha mnoko ndi yo za liste te yo posa na porno na yo za kana ya mabele. Neti mbolina ana nini na capture ya bambwa na mabele. Yo posa na mabele. C'est bon yo zoni loka sika yo monte so mabele c'est mona na en l'air. Bo ka soni ba boyi na bango. Aida nyonso ba jemima bo komika Lubumbashi kala te sexy tape ko bima. Yo kande bata Lubumbashi ba komo finga bino. Yo kande bata Lubumbashi ba ko ba fia Lubumbashi ba garçon Lubumbashi ba komo finga no ba bibo ya kuna boza moins cher. Baso ba tiktokers ya kuna baso ko kabango te po bango ba cher. Bo ka sonité. Bo ka sonité boni komone sika $100 ezo bima te. Ba ida bo ka swenta ido ya kapototi. Yo jemimo uta awat. Boka sonité. Basi a soni. Basi mon elunga mutakala o ezaki libosote donc faut pas tout mélanger abilo ko ngala za tiktoker te ngana za comédienne. Donc na ye ba futanga cacher nanga pona musala nanga ona salaka. OK? Otika yo kana ba bêtise te o ka komuna na kati. Donc vraiment na bondelio ata pona respect mukie na pesa kayo kokota kombuna ngala ba bilo musute. Je ne supporte pas ça. Ngala lukambo na ngaba tutu ba mona lukambo na pasi ata so na iba panzanga makolo mona makolo na ba panzanga na ozwa mbongo. OK, donc so na ye a eza pona musala na ngai na yete pona yo yo changa na miniature ba ke ba ida nyo surtout mitakala bango ebima so be mitakala ngai bimeza mitakala na nga eza problème te ba opesa pe ka mbongo so ba bisi mitakala na nga. Donc s'il vous plaît, ngai vraiment to makamna bango ebandi ba TikTok ba nini bomoni elongi na ngate bomoni nga makambo opesa ba mbongo bomoni ngai te. Donc s'il vous plaît, nga na lingi na ngai te na kokana ba problème te. Vraiment maman manike na stingi openza pardon bimisa nga ba blo na bino ba nini kuna omoni komo na ngate omoni nga ba bêtise wana te pardon ngala lukambo na omona nga pe na ka poto wana omona nga na lela mutu te na lukambo na nga na mutoki na nga. OK, na zangi pe mobali te ona posa mbongo na sengi na zangi ete. Donc so za na posa ko pesa nga conseil oningo senga ni mona nga oyebisinga que ya ochanga na miniature boino jemima aida tout ça kala mingité pourquoi ko sali comme on a boy ou so mona na ba bêtise ba blongo so mona na kati. S'il vous plaît vraiment na bondelio pardon penza pour l'amour du ciel ko yelinga na internet on a zong celio je ne veux pas na kokablo na bino wana te na ligne na ngati. C'est respecté parce que on a maté na ba ndio machine loté na ndio machine loté pour na contrat na bana joli kabelo ba contrat na yaka awa toujours na machine yaka pour na ba contrat na ko teka bilo ka sema ko tini ba film sur ba teka non na ja bon côté ma OK bon na comme ça ba to bouti bon na bon na ko pousser mu du terme manquer au respect mani ko na respect ta kana éviter on y na finga ye tonini mani ko na respect ta kayo donc c'est respecter paix za mukolo natina lo wakin afana lo wakin déjà za caché na na lo wakin était pour rien na kende ba content na libanda ba bengi saka ba considérer na passer la même la ba client donc c'est respecter maniki
Bon, on pousse mon tafin, on monte sur la pousse au fond. Non, bah, balinga, biso te bota genga maman Manike botia en première place. Maman Manike, pour les bino ngate ke ba Manike ba respecter bino. Oza maman, pourquoi on a toujours place na bo maman wana? Hein? Aïda soit qu'il bumba chaque pour maman musala. Aïda ke ni pour maman mususu. Si que bon ba plibia ki bangoni, pour parce que bon balinga ki. Vous comprenez? Et ça pour la monter c'est ba ko akozo ki akema maman musala ki ba plibia ni. Aïda aloba ngona il faut ko amoni na passe. Vous comprenez? Ko amoni na passe. C'est le problème non. Si que vous baisse na bi, nous connaissons le mususu maman Manike. Ah vraiment nzele za to le kanate. Pour ce Aïda yibi à toi ça le mo abe, bien to bosu bo tshona ba miniature. Maki mamba ko ya kopa ki mamne mbongo. Problème na bino nini? Aïda za TikToker te, Aïda za artiste comédien. Faut boye bango bien na mituna bino maman Manike. Zona en place qui bon maman, le maman ko Aïda na buzo ba wana maman. Hein? A lubino pe mabeta ayebiso ke maman, ayebiso ke le mwana ko mwana buzo. Mozo o pa bini ko ba buzo ba. Ah man nzele za te Manike. Soko ko ba bezo ko maman. Aïda a répondre Manike par rapport à Maloba Oyo Alobaki que Mutakala ya Aïda Gemema Kokonzoni cassation et Kobima Kalamingi te pour ndenge bake Lubumbashi bake côté Kanzoto kuna je dois penser qu'il y a un combo ya loger payé. Aïda lobi soki Mutakala na ye bimi et ça les lourds ya Mutakala na ye. D'abord ça peut kaka mbongo pona bato ba mona ngo. Azani na kati ba bêtises on te Manike longole na ba bêtises parce que ba bêtises on est moni kombo ne za na katité. Aligner ba problème te. So ça qui n'a pas ça ko pesa conseil falloir contacter na privé ou le numéro no contacter ou pesa conseil. Le colo yo na région où peut ko répondre na réseaux sociaux. Alobi longola kombone na ba bêtises azan na ba bêtises te ya ko krani makambo na bino to ça ko na matsabat na miniature ya bilobela mwanza ozani na source moko ya vrai te mais comme ka muto ya bilobela bilobela batalo kaka bacha yoka. Alingi na ete na kombone alingi na ete na kombone Mutakala ngoso ke bini eza Mutakala na ye ekosala pe eloko te donc bato pe bakoluka kaka batala yango eke bebisele pe eloko moko na vite akozala kaka Aïda akozala pe kana bacontrat bato pe kutu bakofutela yango mbongo mpona batala yango en live. Donc Manike zwa conseil na yo zwa bilobela mwanza na yo ti yango esika oyo ye azokanisa wana nga sikomo na bakisi parce que alobaki wana sa motema boye kobimisa yango na monoko nga na mona basa mitema bato donc nazalaka na makanisi e nazalaka na maloba oyo bato balobaka na sa mitema yango na bimisi. Donc Manike Aïda lobi zwa bazide na yo conseil na yo ti yango na difuni wana na sa motema aloba ye bongo nga so nalobi yango kaka na voix vive. Voilà, bisous, bye. Na moni fino bazotanga kombo na nga kuna soki mabundi soki nini ati ba photo na nga kala obangi ko tia sika pona lekio na kitoko obangi ko tia sika e oluka base na kombo na nga na yebi yo na yebi yo même pas na yebi ete bandeko na yebi ete chat na yebi ete na yebi même pas kombo na ye o alobi na yebi ete na yebi ete to bomba succès le quoi balé na yebi yote tchande photo na nga sika ubunda na ngo mo la peke no maman 50 ans ya kitoko aleki mo na mkina kitoko na yebi yo e utika photo mama na tcha photo ya sika kala na nga inde force na ngai sans filtre le moins non filtre zonga bien Mama tamona malembe, chérie tamona malembe, salami fale, car tu le mérites maman. Na moula yo na mogoni, le même jour na pantalon, na lela yo na barob na bajupe, le jour où l'attaque il est pour ta vie. Mais ça Mutakala nanga, et ça problème te, ba opé ça peut kamba on soit bis Mutakala nanga. Donc s'il vous plaît, nga vraiment to makamna bango ebandi ba TikTok ba nini bomoni elongi nanga te bomoni nga makambo opesa nga bambo bomoni nga ite.
Donc s'il vous plaît, nga na lingi na ngaiti, na kokana ba problème te. Vraiment maman manike na stingi openza pardon. Bimisa nga ba blo na bino ba nini kuna. Omoni komo na ngati. Omoni nga ba bêtise wana te. Pardon. Nga la lukambo na omona nga pe na ka poto wana omona nga na lela mutu te. Na lukambo na nga na mutoki na nga. OK? Na zangi pe mobali te ona posa mbongo na sengi na zangi ete. Donc so za na posa ko pesa nga conseil oningo senga ni mona nga oyebisinga. Que ya ochanga na miniature boino Jemima Aïda tout ça kala mingi te pourquoi ko sali ko mona ngabwe oso mona na ba bêtise ba blongo oso mona na kati s'il vous plaît vraiment na bon delio pardon penza pour l'amour du ciel ko yelinga na internet on a zoom celio je ne veux pas na ko kablo na bino wana te na ligne na ngati merci beaucoup. Aïda na moni répondre na CP avant répondre na ke nous tala siko ba vidéo ba tal Lubumbashi nde ba sa la bino. Kota la mote, bota te. Après ça Kinshasa, Aïda tala ba vidéo. Ya ba tol Lubumbashi ba osé la bino. Ba bibo a moins cher. Kombo ya na kati. Yo ngaso na tangi kombo na opa. Ngana to sola. Sony. Omoni batu mususu balinga na mboka na bango te. Ata caché na yo, il faut tala eloko nini yo osala na caché nini ozui combien. Ba osala bino déjà filmé na kombo na kati na mbongo ba pesu ya caché. Na million na osala bino filmé, bo sambwa. Caché ni ba pio combien? Ba bibo a moins cher. Tant on mozo caché, tout na caché ya mboka na basoka. Consulter bat ba fanda akuna. Ba théâtre, ya million na sala théâtre. Ba o combattre bino bobi na mboka na za Sony Aïda. Bobi moya rapporto ya Sony. Kene na taba video ba sel. Yakangama. Yaya. Ça c'est après. Ya Patrice Akenda. Nino nezi ba puta Patrice. Na mai pesi baba Yaya. Ola jeje muya. Jeje kalongo. Yaya ile kwele. Yo le la te. Yaya. Papa, mais c'est lui. Oh, Barena Yaya. Dati Yaka. Dati Yaka. Ah, Barena Yaya. Ya chalo boko. Atemboli. Ya atemboli boko. Bazo kitche, bazo tindika Yaya. Ya boko kitche. Ya boko. Ya boko likolo. Ya boko likolo. Ale bazo Yaya. Yaya. Balinga Yaya basinga. Tawo balinga Yaya basinga. Ah Yaya. Bakwangi Yaya na mana misu. Banani Yaya. Bonjour, bon. Na ko finga te, na tinga na finga mutu te, na finga bakolo te. Mais vidéo na boko ni selanga e pa mama manike. Mama, oza mama mukolo. Age moko na mama na ngai. O finira nga nini? Nasali yo nini? Pena lingaka yo makasi ya solo lelo na ebisa yo na lingaka yo ya solo na motema na nga na eba kiteke yo ko ya ko botela nga bordira faso nga olinga ko salela ngai na naza mwana yo poza na bana kandi yo boti bana na yo o yugo botanga pe na pesa ka yo respect ko ndenge valoriser ka vie na ngai fali aigle wana vie na ngai na lingaka ya makasi na lingaka ya makasi denenge na pesa ka respect wana polo bilaka ipesa nga mwa courage mobo na lobike oya za famille déjà mama oya za famille aza kati ponga na za warion ya solo na za warion mutu azala na pare na eba equipe zebele bamususu bazana ba Mazembe bamususu bazana na ba Real bamususu bazana ba Paris Saint-Germain basportaka ba equipe nyonso neskonga pe na cadre musique na sportaka fali. Mais okomi na niveau komi ko finga ngai na sali onini na boy nde balo baketala bawario bango moko bakomi ko bisa bango boy bakomi ko swana na ba TikTok boy na ko eza na respecte biso bawario tozala batu topesa batu tozala kana union tozala ka bloc n'est-ce pas mais pour l'union Manike John Bwaka ngunda na kimia
tika vi ya bana muke loko ba ida banani na banani ba jemima wana tika bango tranquille mais maman tanga eleki déjà elle si eleki biso bakatangezi tozala bongo te tozala boete tozala kana jalousie jalousie ya nini eza tonga eza bango contrat na bango basinyaki sozo mona ngo pete yo pe yako signer contrat wana jalousie yango ya nini yo pe ozolinga mampepo apesa yo mwa quelque chose obio ozosenga ye indirectement na oneti koko na bakoko na bakoko na mama tika bana kimia soki video na ba jeme obima c'est que ya yo pe obima na poto bamindele bakobimisa ngo eza nini tika bana kimia Gaulois gladiateur tokuta na le 4 avril accord arena moyembi munena koyemba bi correcteur ozangi etali yo somba biye na yo santo la Gauloise invisible mère de mère dynastie 82 vrai chéri na kati ya Switzerland Francis Gogan Lady King le créateur historique de la danse kiliwanzenza ngepara ngelala kati ngepara ngelala te ngapena mungala ngana makamtela mutema mafuna bimisa ngepara ngelala kati bokeba keba mervine tula keba ngatanga bakombo takanga banga te bamsuka finga sa kotanga foma ngana tanga kombo ngatanga jujubio natangi mervine natanga bakombo natanga bakombo baba nyonso bayebeanga nyonso ya TikTok taka po mona ke mwana mungala banga kate na banga kate misuga nga otito tie oye na ye bomona de mima tumula mutu mima banda mutu naka foza ndoki polo babongo mima banda mutu wa foza kose nga makam pona banda kate na yaka so batumbolinga naka avec raison avec force avec détermination soki batumbolinga pe na shokaka pe na lelisaka pe na nyingisaka okosa sambla na misa bato sai samba mais on fingo za solo na finga vérité na fondela bato likamte na lobaka vérité na talisaka ba mikolo nde mukolo amekina nga na ko respecter eti bokeba elle film on a évité sur le fashion boutique fan na nga numéro 1 fan na nga numéro 1 fan révolté siko azana tout moment ko finga na ba faux compte na tala ka été na bloqué partout mais ba capturer la nga ba message na ba tindela nga na si ba tona bon meka su ko tindela ba message ni te fi ami su 5 fi ami se tenga mawana fi ki zengi bitanga soika keba Enis faisait la poto et tout la poto femme celle avec wifi keba Enis yo la kana ka keba ko la poule na ngate keba Enis yo ka ba poison awa oya ko lobela ngolo ko le logo mo bula ibite akosi poison actualité Enis na keba le kebisio Enis keba Enis na yelo na choqué yo Enis pas na chokaka na éviter que ni ma femme poli ni ma femme poli ton baba nae ni ma madame tout ni ma koya ta fini tout pour rien mais ni ma femme poli ton baba nae na ko choqué yo keba na ko binisa ba matière na za on Enis sa poto si la bisaba que nous tourner na Lubumbashi to yo ka jamais bêtise bima si la tourner à Lubumbashi pendant mon la vidéo na Lubumbashi ba théâtre na ba chéri ba kina Lubumbashi to yo ka ba Lubumbashi ba seller ta bongo te ceux qui ba chanter ba Lubumbashi ba comme ko s'agiter bongo ba lo ba oli abino c'est que il y a pépin il y a un morning à salle vidéo parce que si la na Jérémy ba kina Lubumbashi to yo ka buzo baté so mo ba Lubumbashi ba comme agiter bongo mboka na za muke so bêtise et ça la meye banaka ko répondre ngati répondre ba Lubumbashi o ba fingi bino yo répondre ngai o yo singa nga respect o singa nga respect ni bato wa manke bino respect basi bakangi bino kati bakei kala yo singa nga ngana to sola o yo singa nga respect nga so na ye ko répondre pour swinga neni basila na ba Jérémy bakenda basa alerte za na Lubumbashi te mais bino boke kuna bato Lubumbashi so comme silika bobi mana mboka na bo moins cher et là ni bino bo sala écouter bino moins cher parce que yo bi cacher ça bien ya avant de parler il faut réfléchir votre problème oyo ka français ndete kendo yo ka français ba fille Oyoki elenge ya Congo.